perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issue me comment nango perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser Bonjour, bonsoir la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bienvenue à l'émission Les Acteurs de Kinshasa. Bokota Bokota Kakane Tolobaka TV za Radio T. Les Acteurs de Kinshasa Mukolo Lelo. Faisons une liste sur la commune à Bumbu. Plus précisément dans le quartier Lukeni. Bokota Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa ata na direction ya Sayo. Sayo yango yo. Lukeni ebandi Sayo et ceux qui na Birmanie. Sayo yango yo toji première avenue. Et là balabala feshi. Bokota Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Feshi yango yo. Feshi botika kala. Bana quartier Lukeni bozawa pi. Quartier Lukeni et bandi à partir avenue Mafuta. Eki kosuka na balabala. Bokota Bokota feshi yango yo. Merci. Abana Bundes Noso. Balabala feshi botika kala na quartier Lukeni. Kaka ndenge tolobaka TV za Radio T. Misala ya construction ya balabala Sayo ezo avancé. Tomoni bakomi déjà na balabala Mafuta. Bokota Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
bana feshi yango oyo tobimi na feshi Birmanie. Croisement feshi Birmanie yango oyo na ngambo na biso quartier Congo. Awa toza na quartier Lukeni. Soki ozwi Birmanie à droite ozongi mafuta, soki okei tout droit okei vers Kasavubu, okei vers Ngiringiri. Awa toza na Birmanie. Birmanie botika kala yango oyo kabali solo pesa sango na moninga. Bana quartier Lukeni yango oyo Lukeni botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Quartier Lukeni yango oyo na commune ya Bumbu. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Boyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te. Benga biso tokokende yo mpe omona epa na bino. Merci na bana Bumbu nyonso, bana Bundesi. Awa toza na balabala Mawanga. Bana Mawanga boza wapi? Kabali solo pesa sango na moninga. Balabala Mawanga botika kala yango oyo quartier Lukeni. Na compte ya commune ya Bumbu tosi tosalila bino quartier Matadi, quartier Mbandaka, quartier Tomba, quartier Mbaki, quartier Congo, quartier Lokoro. Lelo toye na quartier Lukeni. Tolobi quartier Lukeni ebandi sayo esuki Birmanie kobanda balabala mafuta ti na balabala Lukula. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana gal boza wapi? Bumbu na bino botika kala. Bana Bundesi kabali solo pesa sango na moninga. Topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Na Texas tomoni papa na biso Pasteur Jean Didier Kunda
na Washington, papa Olivier Mukeba. Mpombato de Toukine, Thierry Chako Mokoko na France. Les artères de Kinshasa yango yo. Ah, toza na sayo. Tozo avancé. Mbote na papa na biso Gai Kalamadi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Les artères de Kinshasa yango yo. En quartier Lukeni. Bana Lukeni oza wapi? Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Patrick Bokolo Mampela, les artères de Kinshasa yango yo. Ah, tokoti na balabala Kulumba. Les retours à la parole nous est tous demandés. Bana Kulumba, boza wapi? Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tobandi Kulumba à partir ya sayo, tozo na Birmanie. Bana Lukeni. Bokota. Bagaloise na bagalois. Bana Bundes. Bumbu na bino kotika kala. Yango yo. Awa toza na quartier Lukeni. Na mopanzi ya mafuta. Eza délimité na Mbandaka. Na mopanzi ya Lukula. Ukatisi okei Ngiringiri. Na mopanzi ya Birmanie okei Congo. Na mopanzi ya Sayo okei quartier Kasai. Tozo avancé na avenue Kulumba. Bana Kulumba na quartier Lukeni, boza wapi? Manifestez-vous. Partagez le lien dans le groupe WhatsApp. Bana Bundes. Tozo avancé na balade na biso. Awa tobimi Birmanie. Bien boko komona tronçon oyo. Makadam nano ekoti te, beton nano ekoti te. Kobanda Kulumba ti Mukoso. Oko komona kaka nete lobaka TV za radio te. Direction à Birmanie yango. Tota Kulumba tozi Birmanie
Emene biso na balabala oyo elandi. Awa tokoti balabala yonso yango oyo après Kolumba tokoti yonso tobandi à partir ya Birmanie tozozonga vers Sayo. Bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker. Merci na maman Coucou Kuzaya Lingozota la biso. Papa Paul Mafuta na Hollande. Les artères de Kinshasa yango lelo na commune ya Bumbu. Merci na babone na biso nyonso. Donc maintenant on s'abonne te sala yango ozanga ba vidéo na biso te. Tozo avancer na avenir yonso botika kala yango. Bana yonso Julia, ibang yan. Bokota tozo avancer na balabala yonso. Bana Bumbu boza wapi? Bumbu yango botika kala. Tobane na balabala yonso à partir ya Birmanie. Tozozonga nango vers Sayo. Bana quartier Lukeni yango oyo. Na bandeko oyo bazi biso na katikati lelo toye pour faire et vivre bien les sous quartier Lukeni na commune ya Bumbu. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bombo ye kalabiso batutu ikoto sanzane kalabiso batu masumu eleki tozongela kakanza
nsima na mobisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole bana gal na bino yango yo awa tokoti na balabala mokoso yango yo kabali solo pesa sango na moninga mokoso botika kala lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé soki botali na ba video na biso akala bokomona quartier Kwango, quartier Lokoro, quartier Kasai, quartier Mbandaka Ntomba, okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans oyebi lisusu ndenge lupango na bino ekoma te, quartier na bino ekoma te. Benga biso komela biso tokokende yo pe omona epa na bino awa toza na balabala mokoso yango mokoso botika kala quartier Lukeni bana Lukeni manifestez-vous Lukeni botika kala yango bokota s'abonner, partager, liker. Merci. Nayo mutu non s'abonner te mais olandaka ba vidéo na biso. S'abonner, commenter, activer cloche à notification pour gens ba vidéo na biso te. Ebele bazo tuna biso pona nini tosalaka ba interview te. Biso style na biso eza kosala ba interview te. Bo remarquer le kola biso awa yonso kobanda kulumba ti mukoso makadam eza te à partir ya mukoso beton ezongeli tadi etikali kaka balabala mibale po relier makadamu oyo ezouta Giringiri ti Bumbu côté ya manifeste etikali kaka de balabala na kuna likolo côté ya kola bazo tuna biso pona nini tosalaka ba interview te. Merci anenge bazo tuna biso soki botali bien idéologie na biso ezalaka ya tolakisa bino Kinshasa na bino botika kala. Awa tokoti balabala kiri
Bane nango à partir ya Birmanie tozozonga sayo kiri yango de. Toyoki préoccupation na bino tokosalela bino émission oyo tokobanda kokita toseli interview pe na ba quartier et pour l'instant bolanda kaka babalabala na bino botika kala yango oyo awa toza na avenue Kiri na quartier Lukeni. Merci na bana Kiri nyonso. Kabali solo pesa sango na moninga. Merci na papa Seba Bandona na Danemark. Tozo avancer na balabala Kiri. Kiri botika kala. Na quartier Lukeni ya moyo. Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Bana Kiri, manifestez-vous. Bokoto. Kiri yango yo. Okenda libanda ya mboka kala oza na besoin mona lupango na bino benga 3 Exa Production TV. Numéro yango wana eza affiché. Okokende yo pe mona epa na bino. Tozongisa yo sayo yango yo. Ok, sayo tout droit. Ok, Ngiringiri. Ok, Mama Poto. Ok, Kasavubu. Bana Bumbu, bana quartier Lukeni. Quartier Lukeni botika kala yango yo. Esa sango na moninga. Merci na babone na biso. Merci na yo maintenant no s'abonner te. Na Olanda kabiso. Sala yango. Poza na ba vidéo na biso te.
Bokota, bokota. Awa toza na balabala Kibunda. Bana Kibunda boza wapi? Kibunda botika kala yango oyo. Kibunda yango oyo. Quartier Lukeni. Kabali solo, omoni lupango na bino. Omoni balabala na bino komela biso. Benga biso. Encourager biso. Toza besoin na soutien na bino. Soutien moral, matériel, financier. Numéro na biso yango wana bobenga. Merci la communauté Toi Exa Production TV dans le monde de Mobimba. Bana quartier Lukeni yango oyo. Bana Bumbu. Non mais Mayo. Non, il y en a pour moi là, on a une femme. On a eu pour alors c'est une femme, il y a pas qui. Comment la nuit? Il y en a Bana Kibunda. Balabala Kibunda yango oyo. Tobani nango parti ya Sayo. Tobimi nango Birmanie. Birmanie yango oyo. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Birmanie yango oyo. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu. Merci na bana bombo nyonso. Merci na intérêt particulier besoin accordé à ba émission na biso. Awa tokoti Ganaketi. Après Kibunda, Ganaketi botika kala yango oyo. Bana Ganaketi boza wapi bokoto. Kabali solo, koboma ngo yo moko te. Partager na groupe WhatsApp ya bana bombo nyonso. Bamona pe quartier na bango. Eza spécial quartier Lukeni na commune à Bumbu. Bana Lukeni yango oyo. Bokoto. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Merci. Na balandi na biso nyonso. Oyo baza na France, États-Unis, Canada, Texas, Washington, Pays-Bas, Allemagne. Bisika nyonso bozolanda biso
Les artères de Kinshasa yango et l'autre est visité commune à Bumbu. Bumbu yango Bumbu botika kala. Bokota. Kaka ndenge tolobaka TV sa radio te. Toujours na système ya Santu Toma. Buka mona, buka kokela. Bana ganaketi yango yo. Ovanda na ganaketi. Ofutela na ganaketi. Ganaketi yango yo. Na quartier Lukeni. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo. Merci na bana ganaketi awa tona croisement sayo ganaketi. Balabala petit ya moya. Bana petit kabali solo petit botika kala petit en quartier Lukeni. Kena libana mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Yebisu sundengi. Quartier petit. Balabala petit nous dans le quartier Lukeni et Komati. Petit ya moi. Un bateau de Tourkin Terisha comme Mokoko en France. Les artères de Kinshasa, les lots, un quartier Lukeni na Bumbu. Bagalois, na bagaloise. Balabala petit, un quartier Lukeni. Abali solo, et ça on a moninga. Toujours avancé. Bana petit yango. Pesi mbote aya Nico Shege. Nico Shege, petit yango. Un quartier Lukeni.
balabala petit tobandi nango à partir ya Sayo tozozonga Birmanie kaba lisolo pesa sango na moninga Birmanie yango wana totiki petit tozo Birmanie bokota bosabone bopartage bolike. Merci na babone na biso, merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Wana tobosante Papa Paul Mafuta en Hollande, le directeur de Kinshasa yango oyo. Papa Gai Kalamabi Aboma Soda na Mama Bijou Mabuta à Irlande, les artistes de Kinshasa yango oyo. Mama Wivine Lukunga na Suisse, balabala Kimbongo yango oyo. Soki botali na video na biso touta kosala ya quartier Kasai na Bumbu tosukilaki na avenue Kimbongo. Lelo a compte ya quartier Lukeni tokomi awa na Kimbongo. Tozo avancer Kimbongo botika kala yango oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oza na besoin de soutenir biso moralement, financièrement, matériellement. Numéro na biso yango wana oza affiché. Yo maintenant on s'abonner te s'abonner, partager lien na groupe WhatsApp ya bana ya Bumbu bamo na quartier bakolela, quartier bafutela, quartier Lukeni. Quartier Lukeni est délimité par commune ya Ngirengiri, par balabala Mafuta, par Sayo na Birmanie, na ndenge ya Mafuta ezo kabola quartier Mbandaka na quartier Lukeni. Sayo ezo kabola quartier Sayo, quartier Kasai na quartier Lukeni. Balabala Lukala ezo kabola quartier Lukeni na commune ya Ngirengiri.
balabala Birmanie ezokabola quartier Kwango na quartier Lukeni. Ana balabala Kimbongo yango ya Bokota s'abonner pour liker. À gauche na biso église Sebeko ya balabala lokala ya mwana. À gauche na biso balabala Lukula. Merci na bana Lukula nyonso. Merci bana Lukula. Bana Lukula yango. Bana Lukula Kabali Solo Bokota. S'abonner, vous partagez, vous likez. À gauche na biso église ya Guilhem Mayamba yango wana. Ovana na avenue Lukula, futela na avenue Lukula. Église ya Guilhem Mayamba yango wana na gauche na biso. Tobandi na balabala Lukula à partir ya Sayo tozozonga Birmanie. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na lelo. Des écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Toujours avancé dans le coup là, dans le quartier Lukeni. Tobimanango vers Birmanie. Tobandaka pe tosilisaka na biso. Merci. Un intérêt particulier pour accorder à vidéo na biso. Bokota. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili
C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Yasa yango yasa botika kala na quartier Lukeni. Bana Lukeni boza wapi? Quartier na bino yango quartier na bino botika kala. Bana yasa partager lien na groupe WhatsApp na bana bumbu nyonso amona balabala na bango na quartier Lukeni. Merci na maman na biso Coucou Kozaya na France. Merci na Patrick Bokolomba Mpela. Papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na bino na ndenge bozolanda biso, na ndenge bozo partager, na ndenge bozo partager, na ndenge bozo liker. Yo moto nano s'abonner te sala yango boza na kala video na biso te. Toujours avancer na balabala yasa yango yasa botika kala. Bana Lukeni yango bokota partager bo liker. Lukeni botika kala boyebi susu ndenge ekoma te. Lukeni yango kobandaka mpe tosilisaka na biso Liberté de Kinshasa mokolo lelo ezalaki na quartier Lukeni na Bumbu. Soki botali na ba video na biso akala osi tosalela bino quartier Mbandaka, quartier Tomba, quartier Matadi, quartier Kwango, quartier Mbaki. Lelo toye na quartier Lukeni. Bosante quartier Lokoro. Bokota moni lupango na bino te, moni balabala na bino te, benga biso komela biso tokozonga yo mpe omona epai na bino. Tozo avancer vers Ngiringiri. Tozo avancer vers Ngiringiri. Bokota. Yasa awa tokoti balabala Kwilu
toza déjà na ngiringiri na ngiringoto bomona kwilo na bino botika kala na quartier Asosa. Balabala kwilo yango ya. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo ya lelo tobandaki na balabala mafuta croisement ya mafuta na sayo tokoti feshi tokoti mawa munga kulumba yonso mukoso kimbongo kibunda yasa lukula awa toye kosukisi elango na kwilo. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo. Omoni lupango na bino komela biso na commentaire benga biso yo moto pe omoni te komela biso benga biso. Oza besoin de soutenir biso numéro ya mona doit afficher. Merci abonné na biso nyonso yo moto nano s'abonné te sala yango ozanga ba video na biso te. Émission na biso ya mokolo ya lelo tosukiseli yango awa na balabala Birmanie. Soki okei tout droit boye ozongi aveni Ngiringiri ozongi Kasavubu Birmanie botika kala yango oyo botala ndenge ekoma bétonné. Sala ezo avancer malembe touti koyebisa bino ke o relie ngambo ya mafuta na ngambo ya Ngiringiri boye etikali kaka de balabala bokota. Merci na bino nyonso balandi na biso. Émission na biso mokolo ya lelo tosukiseli yango awa na Birmanie kaka ndenge bozomona yango na système ya bokamo na bokakupila santutoma toujours okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te eza besoin omona yango benga biso komela biso tokokende yo pe omona epa na bino.
soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.